Mbote na biso banso balandi ya Prince Ngangu Télévision. Lelo toyambi ndeko na biso Kefa, waza pe psychologue. Akotalisa biso ndenge nini esengeli na biso ko zala na mwana. Na bozaleli na biso na mwana wana tobosana te. Mbala simatango mama Chantal ayambaki ye. Abetelaki biso lisolo na tina oyo etali koyeba kopesa mwana ngonga na ye ya pongi pona ayeba kokola malamu. Me lelo tozo yamba ye toyebi ke topesi mwana ngonga ya pongi azola la malamu pe azokola malamu. Me mwana o wana lolenge nini esengeli na biso toyeba komema ye na indépendance ya kotambola. Akotambola ndenge nini. Mbote ndeko Kefa. Mbote mon frère Jean-Jacques. Merci ndenge ondimi kozonga liboso ya ba internaute na biso na nzela ya Prince Ngangu Télévision na tina oyo etali l'art d'éduquer les enfants. Et ndenge toyebi biso nyoso mingi tozo loba na bandeko na biso oyo bazali libanda ya mboka neti bayepe oyo bazali na kati ya mboka na biso me na nzela ya moko ya lokota na biso na lingala atako ba mot français koki kokota mais mingi to solisa bango yango na nzela ya lingala. Alors lelo ndeko Kefa mituna etunami olobaki opesaki ba mwa étape oyo abana bakoki kozala na yango ndenge bakoki kozala na ngonga ya pongi mais lelo balobi na kati ya étape wana misusu bana tomona katango ekomi ya kotambola kokoso ezokomela ye sikoyo moboti asengeli asala nini. Loba Ndeko Jean-Jacques opesi mutuna malamu. Ya solo en tant que mutuna vanda lisasa na mona ka mbala mingi omona mama za kumitungisa po mwana za kotambola te tamusu bazako kosokola ina mama ya kotia mikuwa soki ba nyama nini to nkosi to leopard to mikuwa boye ba mususu akamata mwana okende panganga ba nyolo na makolo tisela po mwana yotambola nokite. Nzoka nde ndeko Jean-Jacques eza nango bongo te. Kotambola na mwana ezali ko dépendre na miko wana bozali kutia kati na mai ya mwana asokola te. Kasi avant na kota na mutunda mutoni opesi na liena expliquer na note. Omuni ndenge bana bakolaka. Kokola ya mwana eza ko dépendre na makamu misatu. Il faut bande ko badana baye balikambo wana kokola ya mwana donc ndenge mwana kolaka ezala ndenge mayele na ye ezala ndenge ya mouvement na ye ezala ndenge ya intelligence na ye ezala ndenge ya mémoire na ye ezala ndenge ya imagination na ye ezala ndenge ya croissance na ye ndenge ya zokola croissance mobimba na ye parce que croissance ezali kaka nzoto boyete ezali pe mental donc croissance wana ya mwana eza ko dépendre na ba élément misatu. Elema misatu wana ezali nini ya liboso na koloba na tina ya hérédité oto ko benga atavisme de façon psychologique, c'est-à-dire hérédité ezali makambo oyo mwana azwi ko uta na baboti na ye donc na généalogie na ye na esika ya uti na ba parents na ye to barrière parents na ye yandu ko benga nde hérédité. Donc o ba bengi asu yango pa parents na ye asu yango pa papa na ye donc développement moi la croissance en moi na ezako dépendre un na loko na batako benga hérédité. Ya mibale croissance en moi na to développement moi na ezali lisusu influencer na milieu oyo mwana azana yango. Milieu nini mwana azala yango yango nde ezali ko influencer développement mwana ya misato oyo pe ezana mutuya mwana azali influencer na eloko baza ko benga exercice pona ko na okota na mozinu te mena na pona ko pesa mwa explication mwa muke ndakisa soki mwana abotami papa mwana wana aza mutu ya mayele makasi tamuzi be mwana wana va ko bota mama atako atangi mingi te mais mwana wana aza mayele makasi pona nini papa na ya azali mayele makasi
mwana mosusu papa na ye aza mayele te ata ndenge oyo babengaka zoba aboti mpe mwana ya zoba ata bosali ndenge nini mwana wana eloko azala kaka zoba parce que eloko wana azwango pa wapi pa baboti na ye ozomona ndeko Kefa nalingi nano bandeko basosola malamu oyo outi kotalisa biso lokola hérédité wana o babengi gène héréditaire. Voilà. Est-ce que ezali kaka eloko ekouta epai ya tata to epai ya mama to ekozala na bango mibale? Eloko ya hérédité ekozala na tata, ekozala epai ya mama, ekozala na barrière parent, ba grand-père, barrière hier grand-père. Donc ezali kaka na lignée à papa ou bien lignée à maman. Parce que au début sur le plan biologique, mwana azali composé de chromosomes ya papa na maman. Alors, nde yango esala ke mwana azala. Alors, donc héréditaire wana nde ezali kaka papa te, ezali kaka maman te. Nakanso comprendre. Il y a mibale dans le moment on a expliqué milieu. Ndeko Jean-Jacques, mwana oyo azana esika oyo bato ya mesini kotanga. Bato ya mesini koloba français, mwana wana facilement akoyeba kotanga, akoyeba koloba français parce que azana milieu oyo bana bato ya mesini koloba français, bato ya mesini kotanga. Mais mwana oyo avani na milieu oyo bato batanga na bango te, bato balobaka français te. Yo wana kozela mwana wana loba français bana kotanga. Akozoya ngo wapi? Parce que atako akende classe bazotangisa ye mais yena ndako soka zongi makamwana kotanga makamwana français ayebi yango te. Alors ezalaka nango te. Donc mwana wana atako azana makoki sur le plan aptitude personnelle oya botami nango azana yango, mais pour il y a pensa fuluka bima pensa polele et kozala moi parce que milieu ya sokola nango eza milieu moko eza na biloko wana te. Alors eloko batako benga élément misatu tolobaki ezali exercice ezali nini? Mwana tolingi mwana atambola, mais mwana wana yo lingi atambola otikaka ye na sete banda abotama yo kaka mwana nga salitete mwana nga salitete ale banda okanga na mukongo okanga na mukongo okende sample okanga na mukongo olingi mwana sima mabete siko mwana wana kotambola ndenge mwana wana kotambola te parce que oza kopesa ye tante atambola pe azali donc maboko wana makolo wana aza kosala ta exercice nango te. Mwana wana ekosala pasi po atambola ndenge moko pe mwana oyo atako aza mayele mingi, mais mwana wana banda botama ata ibolakisa yango te. Même ceux qui sur le plan personnel, sur le plan naturel, papa na zaki mayele, maman na zaki mayele, mais mwana wana akoli na esika oyo batangisa ye te. Et puis donc eloko babengi classe ya yebi yango te. Mwana wana po mayele wana efongama ekozala pasi mingi. Donc yango nazo lobake croissance ya mwana to développement mwana eza ko dépendre na ba élément wana misato hérédité, milieu na exercice. Alors opetaki mutuna likambo ya marche ya mwana. Marche ya mwana ndeko Jean-Jacques ezali eza ko dépendre na oyo ba papa mingi to ba mama mingi, ba papa ko ba mama mingi basalaka yango akena mwana epanganga mwana banda botama atambolaka te. Alors tokendeki pa nganga lobaki boy bamsuso voilà totie ba mikuwa ya kosi ba mikula ya léopard, mais mwana tozo comprendre te pourquoi zotambola te. Non, ndeko Jean-Jacques na ndenge totangi na classe mwana po atambola esengeli système nerveux encéphalique. Papa wana ba système nerveux encéphalique wana na lingala tokoloba oyo tobengaka na dikosi ya mwana ezani. Bon ngamoko pe lokola nazali pensa molobi lingala malamu te, mais nakolobaka ete omoni centre ya cerveau esika ba nerf na ba nini nyonso esanganaka esika
ba mouvement nous ezaka commandé ezaka makambo ezaka commandé ezaka nde na mutu na biso ko na cerveau bien babengi centre nerveux encéphalique alors ba mouvement na biso bato ezaka commandé à partir ya kuna alors tant que centre nerveux wana encéphalique ezali na maturité te ata kosokoli mwana na mikuwa ya nkosi ata kosokoli mwana na mikuwa ya makako ata kosokoli mwana na mikuwa ya léopard akotambola na ye te ata osombi bapuse ebelebele oyo ndi bana batambolaka nango ata osombi yango ata 20 akotambola na ye te ndakisa ndeko Jacques mpona explike yo ke kotambola na biso ezaka commande na kuna na centre wana zwana ni yo moko nayebi te soki omelaka masanga bon soki par exemple okei omeli 2 nkoyi 3 nkoyi 4 nkoyi okomi na kuti okomaka ndenge nini otambola malamu ate wana okomi mwa déséquilibre okomi kotepatepa voilà koluka ndenge nini ya kotambola très bien opesi réponse malamu donc c'est pour te prouver que kotambola na biso esengeli système nerveux ezala bien alors pour nini soki moto ameli masanga akendeke tengutaka bandi kotambusa azokweya parce que justement système nerveux ezali paralysé na alcool alors à perdre le contrôle ya mouvement yango nde moto aza kotepatepa ntango azali kotambola yango wana bino bapara bozokola na ngai faut bocomprendre que mwana soki kaka akomi système nerveux na ye ekomi na maturité nayebi ke nasi na mwana bana batambola na 8 mois na mwana bana batambola na 1 année na mwana bana batambola na 1 année et demi mais bapara baza kosepeli baza kokulelelele mwana akomi koka non mwana akomi koka te alors nakobakisa lisusu ntango baza koloba toza koloba milieu wana tokoki kozwa lisusu likambo ya koleisa mwana eza na motuya parce que pour système nerveux ekoma na maturité eza kodépendre mpe na ndenge tozali koleisa bana yo mwana olesa kaka mwana moke mosala kolesa kaka biloko ya pamba biloko kaka ya bukoko donc mwana wana ata miliko bamosusu kupe mama parce que ndenge totangi na classe le meilleur aliment bilei oyo ezali kitoko makasi mpona mwana akola bien surtout les premières années la première enfance ezali nde libela mama ba mama mingi au nom de l'émancipation bali komelisa mwana libele te aboti mwana alingi libele ne bamela yango te mpo nini mpo alingi atikala kaka libele telema mpo baliulaka ye non ndeko Jean Jacques mabele ya mama ezali nde bilei mosusu oyo eleki libele ya mama eza te ata otuni bamédecin ata otuni banutritionniste bakolakisa ndeko Jean Jacques ete ata bino mama bozokolandaka na ta télévision ata bino bilenge basi oyo bozali na bamama ya sika boyeba ete bilei ezala miliki ezala nini yango bokopesa na bana me bilei oyo eza na ekoki kosunga mwana koleka mabele ya mama na ye ezali te parce que c'est la nourriture oyo nzambe asali mpo na mwana moke yango nde ekopesa ye nzoto makasi ekopesa ye sante kitoko na yo moto mwana no ameli olongoli mabele banda ebandele na oyo apesi mwana apesaka mwana kaka libele na oyo apesaka mwana kaka miliki banda abotami bana wana ndeko Jean Jacques bakokola ndenge moko te oyo amelaka libele akota tu très bien pourquoi parce que c'est la nourriture oyo nzambe à prévoir pour na bana surtout na première enfance oyo benga de 0 à 3 ans alors loko ezali bongo donc sikoyo est-ce que muto mwana kokisi senga bakopesa libele te alors nourriture oyo tosengi tokopesa na bana milieu nourriture mpe ezali élément parmi la milieu na kati ya milieu regardez na ndenge ba nutritionniste balobi kolia na biso bato ezala yo na ngai ezala bana na biso tango tolesaka bana bino ba papa bino ba mama surtout bino ba mama il faut boyeba kete
mwana po alia malamu yo moko pe papa yo moko pe mama po alia malamu il faut yeba ke na kati ya repas na yo ezaka na biloko misala ezaka très nécessaire eza na ba éléments énergétiques donc les biloko ya kolia kati na yango kotoye kozwa ba éléments énergétiques na mibale eza na éléments de croissance faut tozala na bilei oyo kati na yango tokozwa ba éléments de croissance. Troisième élément oyo esengeli ezalaka na kati na bilei na biso ezali nde les éléments protecteurs. Donc mutu oyo ale malamu azali mutu oyo kati na bilei na ye kati na repas na ye aza na ba élément wana ba élément protecteur ba élément énergétique ba élément de croissance. Alors mwana oyo azali kolia kitoko modele wana na quartier de Gozan Jacques maturation ya cerveau na ye ekokola malamu de sorte que na temps oyo ekoki mwana wana akotambola. Alors selon l'étude ya ba psychologue bon mwana akoki kotambola au plus tard en tout cas une année au plus tard une année. Bon, si on même atteindre 2 ans, à en tout cas, au plus tard, une année, un enfant peut mais, Bamboula want to pesaka, et puis ça dépend, il y a école en école, ça dépend de l'école de psychologie. Mais Bamboula want to pesaka, ils ont une catégorie. Ils ont un âge approximatif parce qu'ils dépendent toujours du développement et à moins. Parce que, n'oubliez pas, na psychologie génétique balobaka boye que chaque personne azali individu unique. Okay. Donc ata bato baza mapasa hein en génétique balobaka mutu nyonso azali exemplaire unique na mokili mobile. Donc ata ba mapasa ndenge to kokani na bango te. Mutu nyonso azali exemplaire unique na mokili. C'est pour cette raison, même à pas ça. Ce que j'ai ADN à Bango, et au monde que Bakessin. Ce que j'ai en prendre à Bango, au monde Bakessin. Donc, Jean-Jacques, à tant que âge, nous sommes psychologues, on va ça, et les sociologues, on va ça, c'est toujours approximatif parce que peut-être c'est une enquête sur le plan statistique, à mon peut-être que peut-être 50% ou bien 60%, parce que quand on a âge, ou peut-être ils ont mais il faut toujours te dire que nous sommes dépendre du développement personnel. Il y a moi en tenant compte de l'élément l'hérédité, le milieu et l'exercice. Ok, Papa Kefa, nakanisi bandeko internaute na biso bazako landa l'art d'éduquer les enfants. Bauti kozwa mateya na oyo etali kotambola ya bana bandeko bino bayo bozali na kolanda biso na nzela ya Prince Ngangu télévision oyo ekambami na ambassadeur de la paix Prince Ngangu tozo senga na bino boyeba kolanda kabiso po tozo memela bino yasika mikolo na mikolo lelo ebele na kati na biso totikalaki koyeba te que esengeli na sima awa ya mutu de fois tobengaka yango dikosi soki mwana kwei wana olobi dikosi esika mayele ya mwana ezalaka nde esika maye nyonso oyo esalaka bomoto na biso ezali esengeli na biso tozala na bokebi tokolisa bana na oyo ndenge ndeko Kefa auti kotalisa biso topesa bango oyo esengeli pona bango na bambula oyo bango e mingi ba mama libele pesa mwana na yo libele yango nde ezana ba élément nyonso to ya tangi protecteur énergétique na o misusu na bosa na ko bosa na kotu tellement que ezana ba élément ebele yo mama na ko pesa ka mwana na o libele ozokomisa ye pe makasi na ngonga oyo ekosenga katambola akotambola na ndenge elongo bani okende na banzela te o mokuwa mokomboso o mokuwa soki ya nani te mama te papa pardon toyeba na kopesa bana na biso développement ndenge esengeli
pona lobi lobi tokende te koluka bandoki. Et puis eloko mususu atalisi biso yango alobi nini ezali ba approximation oyo ba pesaka yo mwana na yo déjà si alekisi mbula mobimba olobi esili bakangie na kisi basali boye to babwakela kinga boye balinga kinga la bota te wana ezali selon ba milieu soko olandi biso na bokebi okomona apesi biso ndenge esika nini esengeli na biso kozala et soki ya yo nano atamboli te komitungisa te landaka biso kaka na nzela ya Prince Ngangu télévision okozwa pe information oyo kaka ndeko na biso kefa akomemela biso na mikolo eza koya.